atie beauté image na miniature, atie coquette na miniature. Même ça m'a mis d'atie pe yo, atie pe mobali na yo. Oh, problème ni. Oh, coquette a boy libala, beauté image, azo tromper, batune yeza libala nene beauté et si la tongo ya. Boko zela boko sumba bikeko. Boko zela boko sumba bikeko. Dans on a tchabwe pour mon amalia sur place fandeli. Na ka boina no bane. Mida. Au moment moment donné faut na loba parce que l'équipe 2025 Nathalie batu trop vu que écoute nga na que opération nga parce que ne bon nga boyeza ba te bele bo benga nga na botai au moment na lisute o kana lisute so na loba parce que nzamba lingi so na koti 2026 parce que nzamba za na uta na maman opération bato bayebi oh lolo na koti sa pezo likolo ba kunanga na kenda mbongo mobali na ngeke perte maman na pe a perdre nga. Mais tellement biso to batwa maboko polele maboko pembe likambola mutute jalousie na mutute nzambe apesanga souffle de vie na ona zalelo. Mais na fanda nga na libala na nga wana na garda mam na nga na sala mam na nga na famille na nga na mam na nga na tumbola mutute na video na tumbola mutute so na check do na check sonde batutuka bachake sili. Mais ça n'est de trop faut pas comprendre nga na tricha ko lobi pa mobena nga ya aussi ça n'est de trop ne na yibaki ya ngona yena ngo o sinon nga bo mona maka eleki vraiment on ira nga to na sisa mariage mobena nga brunel o baka te kanga munoko nazo fongola ya kadena ona kangelo munoko na bwaka no seya te alors baka ke tika be mission c'est-à-dire parce que be mission za na mafinga et ko za la respecter na mo pe na ko tala vu que webika ba Congo diko on a tali na changer pe de mon statut et moi au cas d'ali bobi mobala nene bote nda bengi bo obibi sa vérité na kozwela mwana roi David bloka ko liate nzala batu nyoto na live amida lobi mobali na nga o alobi ke to kabwana wana depuis kalo ya kabola biso na kindoki na ye ya butu ya lokolo wana tenga maye wana abenga mida lobi atune oyebi mutabengi ona oyeba teta ambika mobala nene bote Q akati okate ni supo ani yo lombe yo ena matière à solomidas okate po ani falo tika mobali na ngalo babatu ba yo kapo bike to kabwana wabile bozala ka pola ko kabola batu bozala ka pola ko séparer batu ya malamu boloba te ya malamu bosala ba live te bosala ba live ka ya babe ndeti ngati bozela ngana mobali na to kabwana ya ngana na beka histoire te ene mo mbala na kemba na vina ngai petit le continue ko kemba alika pamba boy to kabwani yaya na mabondeli na za na mosuni na za na molimo na za o mwana viki mbomba te ntalala pa nzambe bana tongo ti lobi bonibo lekisa mobala pekisa soko mobala pekisa nga boko mo sa mamna nko monopole epesa bino yo tumbola nga pamba ata mo likamo bezangi mutuna makolo muta yeye na réseaux sociaux ata likamuta ko bata toucher mobile cette fois-ci ce qu'on a ça naza vraiment et puis ton loba na longoli mutute na longoli mutute puis mutu na kwa na afana te ko ba longoli ndenga na longoli mutute oye na 12 juste nga na 12:05 to pesa ba chaîne matière oza succès te soka so zonga na simala nga to ko so na tayi na no ko so pe succès te en tout cas pour l'information pour commissaire na bato ba éviter na zonga li mission te mais fongo la wana obno bokanza babwa nene botai na okete o mona ba faux compte na sina yeba na ngabino na ebi pe bino so boza banani ngamo na ebi na okete no sebo si ba comédie belé na ba chroniqueuse musu ba bala mibali no bana ba bala ko to liboso na ngati lelo baza na yo tanga te po ba ya ba bokanza na choquer bango 7 à 8 ans na kin never 10 ans na kin akete bongo ngam na cho bala kaka calamité 3 saisons kokelanga na 2026 ndebo ba ochanga yaya na okena nga potote ngana aka na Kishasa na ngamba na aka ndenga zaka na chaque année so vi congé na ye aye ngana to zawa nano boti te yaya osa concurrence obota nana ni o mo pesi bana ya nzambe et puis likolo na ngwa lokwa nona kepe poto ngote nga awa aiko pale naza vema naza
mobalo anga moko achenga pression mwana te achenga pression mwana te achanga makele pona mwana te okomona na mwana ba commentaire ba faux compte ozomona ka bandoki omonti te no bota te po nzambo apesa ka bana no apesi ngate yo soki nzambo apesi yo zua ngalo kwa nzambe na apesi te naza likono pe mobile nga pongia dodo malaise zate likono pe naze komate pona bota déjà mobile nga pa bota to ana bana ya biso mi bale pe to ko bota mena tao biso to lingi te ngalo ke poto te ngalo ke na poto te na oke te nazawa na oke te na ozela bino au moins le long de la lobby tala be biso ko fonga malobi na boba lâche so moni ke nene botai para na lobby na o yaka cha kamera tanga kombo na ngana ya so eko chrétien wa lâche mo bo nje bo bunga onje bo bungela nene botai onje nene botai ser moko église ba ko bale na église ok babalanga la kata poto nzamba tindi balokoti nga ya na via na eloko mutu to non vivre vie na ngande na za na beta pe gazon na mutu te na za non vivre na nga mukolo na zui na le na zui te na fandi na fanda chez moi na sa mam na nga o mona ke na poto 20 fois mama poto ekene wana $5,000 ba bijou ya yo le kanga na mobala mongo ngana le kyo na mobala display ngana saki na mo $100 mais na présenter mobile na miso ba tout tambola yo na mbongo poster mobile au moins na jalousie msuso po na ebi koto batu musu mutu anta pa na lobe ngana ko envier mobile ne lo ni azana ngote ne lo kote kaka na bogar wana azana ngo yo zo regretter siko ke yo bimisa fobo et le moko ya pata mo bimisa lo nga otalisko nena kam damisi bogar o Brunel et comme soyo ya mwana jalousie ya ka mbongo te poti muninga mo so la lo longo no fina ka libala mutu na contexte nini ono finga mobala mutu na problème nini mida na suki awa mida na zavema pene na sala video boy so yo fingi pona biko oya line kata na pe moyibi na mususu na to yiba mbonga bata mams akoya mwasa simize akoya ba misusu wana bata 2025 boya na zavema nene bouteille de retour mais ya bémission te oye na page na TikTok no zongisa so na moni ke reta na sali live na bloquer batu to bopekisanga na siso sala guerre après na débloquer batu parce que boleki si boko no bunga bongo te on nene botaiti bo sango ndeti ndeni fongo la boka tsaka babwaka no seya munoko na ngana lobaka na nango osalenga son oselo son oye na téléphone na munoko na iPhone na share image kitoko son kitoko mamtu kitoko ngape na tiebwe na zongisi osalenga mission na fongola no sa live moment place naza mida naza pa na ngate taka na bima ka pona eko lukaso mutu bala tsanga ne bachaka miniati ponde no tiwa David bwe na yo balaki singa et puis na moment place na yela ki ne place na profiter na salelo droit de réponse ça na boya ta ko kenda pona mo nda ko reta molile ekota pa na ngate taka na eko lukelo na mutu ebi miniature na crépie pona zana ngo sute pona tika kopo wana osekate ya na yeliyo na la samno kenele botaye na za sikoyo oye na 12h juste na 12h 2 minutes to beta na non na maloba parce que ça fait de trop ba jana net bonga bondo sesa bo sesa ngane nene bonga bondo sanga ba jogo kwa boyebi ngate to lo wana fanda kimia alliance fantinga kimia bo mando profiter ba sans esprit mo be ba toro mo be ba koka ba master te ayo profiter check kita no ganga c'est cette fois-ci naza vraiment bafongoli le mbwa bafongoli mbwa lobi na mutu chaîne mais sauf que no tumbo la mutu te liste ezaka likolo o che son na che son o chrétien na live ngape na chrétien live o sale mission ngana na bibie mutu ko yamanga na mission te ponga na zongeli be mission te ngaka na TikTok na ngawa babone na ngebelo na oya live pe basi moka place na za ona yaki jino depuis tongo kum nene na salia balance na bachaka live nde basala nyoso lelo na sina zui oyeninga mission to chel so live wana batu wa matana panier bafika ngape na batu wa matana panier ba ofinga to sango no bongo parce que eleki a moment donné boka sa batu banga bino bomo sa mamondenga na zaka serre noiri to ok mam osaka na ngai te ok
bosakana na ngai te na che bien bosakana na nga te parce que ah nazona bata 2025 na yeba on a tout bon sona na mida mobali moi si ya roi David bosakana na nga te ko fanda kimi eza ko banga mutu te to ko fanda kimi eza ko ateke na salika mobo so na eko loba batu boya e o nene botaite o boso ko bobosa ngande na pesi no monopole o lalo muko che kiti o che munoko no ya solo nene piki na pesi no monopole ngo nanango nananga bosa ni kena kenda ka pe mabe munoko pe lobaka nanango toka lo wa mobala peki sanga le bonimo no profitaka o mone bele ba komede bele fa ba théâtre mi yibi na mabala ba benga na bango ba mi yibi asomo maya tiem téléphone na tiem munoko peki li panka li fionto na bike na zongi de retour na nga na o préciser na zongi li be mission te o ye no ya trop bimi sana siko ba seka ba so ba matière nga na chaîne te je m'en fous de chaîne ta na page à TikTok o ya na lokuta ba to comprendre ko ye na lokuta nene botando ya na ba pembe ba to ke nene na pembe ah respect à réciproque. Il y a un matin, beaucoup de commentaires à français. Ce qui est bien. Alors, sommes tous respectés. Nous manquons respect fois 10. So, sommes un non salo qui salue famille. Parce que mon maman qui salue. Nous avons un rapport à ma batu mabe. Il va la payer pour notre biso batakoloba. Et ça, c'est quoi le balai? Boukanga ma seke pesi mututu monopole au tumbulanga. A tumbola bino. Yo. Moi, ça roi David Mida. Na tumbola ko. Non on fanda na porte on fanda zo luka mbongo no ya mafinga mbongo bia malaki ya kofinga ka bato atamuta salo tai bato bolinganga ngapela linga bino na eno to sola moi muke parce que ça n'est de trop ça n'est de trop na longwa no ça n'est de trop eza elo oh ça n'est de trop ya mbali nanga parce que yalo bango mingi na chano lingala eleki mingi. Donc l'équipe. Bon, et puis moi, je ballon na tena CA. Oyo, moi, mon ballon na tena CO. Bon, et puis moi, je na tena CO. So, bon, et puis, tu vas à mon début pour la présentation. Oh, Mida la Taylor, le colondam. Bato bana ba défaut bolimbisa, hein? Bolimbisa vraiment. Oh, Mida la Taylor, le colondam. Mida wa finga bato. Wala na poto, wala na foyer na France na foyer. Lokolo ndambo siko mida lokolo ndambo moto na foyer botala mobala botisa mida pocha fanda wana na plateau azo finga azo loba azo critiquer boye barate mobala botisa mida ye roi David boyebi roi David bandeko so boyebi roi David te nembe mna ta mukie bo comprendre roi David atala kwa présent we ranson wa boaka na kalala mbwe kalala na mame boy bien roi David ye grand talent na biso bravo obwaka kitoko papa ya mwana ya Mida donc papa mo Mida bota mwana Mida papa na ye roi David so wapi pourquoi Mida linganga tetile parce que ngana ya na secret oyo bato bayoka na bango ngo so bato bakanisa dans lokuta pour ngana zo vraie version solo roi David papa ya mwana ya Mida mobala mbinga mais yo na bela be misonyo so yo salela ngona ya kofinga kanga lino ekatana ya kwa ko critique nga tout consort tout parce que nga na star na yo na pe star ya Mida moi ça roi David bo reva de tema bo lelanga lokwa bokufa nga na star na bino pone na lobby bo yo lino ekatana ko ya moi ça roi David pe maman moi ça ya roi David lelo akofinga lokwa kufa po eza point na toucher bandeko bota la chaîne Mida lelo so vidéo eleki mais batutu bolinga nene bota ibo partager vidéo e komele bon mona nenga sala live ko yanduka parce que na toucher point oyo ayina na vie oblo eza ko boti na mobalo okanaka te mosani boboti ndenge Mida bota na roi David kalala mbwe mais so afanda o bando finga ba couple ba tuneti koketi na bote image bakabwani so bakabwani o bénéficier nini koketi ebiso ke bakabwani
oh ya mobali nyonso ko sa perere bo mi balo ba sa buzo ba na sap na so ba to ba mona te ya bote imaginer bien comme ma publicité ya bote imaginer bien ça le comme qui ne kufi coquette ko boya bote te en toi ko boye te po mi da zo tula banda tanga na wa David ba boya ye o mona niveau mi da ko tula na yo tanga na roi David pourquoi David a ko tula te mais roi David pas batu muso azo tula pas mida ok ka wawa aboya ya sundolele mwana boko na mwana emoko yobo mwana akafanda na chaîne ko finga batu afinga mibala batu mabe mida o mwana finga mobile na ngalobi etushenga te mais o kende gulobi mwana matela kiyo amatela kiyo parce que le coûter l'équibino o ki soni tanga bikanga ne mobile na bomba ka mobile na ngate boke na pa TikTok na ngai na boto officiel bokuta na cha mobile na nga ero na sepeli na che moni ske loko na no sanzambe yango wana donc na koza wana te lo na bali mobile mona ba mbongo ebele e ko maya o ya mobo e ko ba ko tende cha ba staff bo po bimisa e problème a display ngate alors o monika mobile wana nda pekisa kanga koloba a pekisa kanga ko répondre ka mobile ngo sko ebisinga ye mboye na fongoli osinga en tout cas singa na ba fongoli po mo beto boyo ofandaka boyo bungela kanene botai bo salwa bo bosaninga ana bakisaka ka nene botai benga so na longoli benga so na no nene botai ya lisu likola lisu so na bino likolo basuka ba 2025 au monde loko mo boya linwe katana boye bato kange mo yibi kala tana ba mbongo na bango ya bata théâtre a escroquer mbongo bata mams asalela nga ba miso bandeko nga avana ke bo opérer ngai na constatation na ba prière na ke bo opérer nga asala be miso bo mone za na ba chaîne bato ba benga nga ya ko répondre ya ko sala boye na fanda nga parce que na ebeke na ok na nga ko ta ça donc on ne sait jamais asala be mission a créer ba voix lokuta a créer ba semeka lokuta a créer audio lokuta o nene bote boluka ka libala nene bote yango za ne lokote bakabwana na mobile po bozwa nini po libala za ne lokote bo chango kapo anini libala lokote bolandela ngo pona nini likola ko finga na okisa kwa bali na landele na tala mobala ngo bali bo bali simize ya bosana bongo ndeti po anini ozito fingi no fimo boye abeta libakwa eka na internet asalika 2 ans abali abali jika ya boga bwina benga zola mobutu yo mobala mbinga ya mtasa mariage na poule mana ate mtasa la mariage na poule mana zate ebi ngaye boka no na choquer bino place ngata no sambela panza me papi nga dibale na nzambe kopianga mobali ya mbongo ebelete o azelo ni mabe pona koma na problème ko présenter ka ye na problème ko tambola na ye ngana esaka nzambe ngana ne botaye pesa nga mobala boga nda pesa nga Brunel na $200 ne na €100 boboka kutu na kesa musika €50 na $40 maza boga aza bogos ne na kata ballon pona kata mama na ballon ya jeté potala mbai na soni bofinga nga na soni so ba mekisa mutu mobile to ba pesa mutu mobile na mekisa no Brunel boka gu koto bandeko bo excuse ngai bana bandeko ba koli bo limbisa parce que leki vous comprenez ngama na nzambe bongo parce que lelo to sa bolinga ki noete sera noete lo to sa ki lelo et comme elle a présenté mobile au tali display bo yombo ngasko magesa €1 na €50 display na canon challenge au présenter bon monde bato ko ba abonné na tito bon man na mobile na tralala chaque air tout parce que display so da ke le mabe ero no kunde na se kunda lipe so kanda za na €100 adika kanda na €100 abalanga mama na lia mbongo na sala 5 fête eza yo tembete bazo nga fartir fête bakakoli fartir dépense ba je m'appelle ça biloko fête na ko sa teza na bashana batutu ngama na lobo na ko se le lokote parce que eza kanda za ne lokote na sala 5 cérémonie yena bambongo ne biloko na mbongo ko bala ngana bambongo na yenyo surtout ngaka na bambongo na be pins na ba kui na makala ba contribution na contribuer yango wana mais niko na ngoboga ata na molili na zipakete na filmake makolo toke na ona boye parce qu'à un moment donné bino boka alliance nde eza ko kundi mutu na sama bele mutu ana moyo lo batete
na garda bandi na nga na sama na nga na kipana nga via mutu te oza $1000 na saki ya yo ok na rapporto 18 fois par jour ya yo nga na fandi ka na mobile na nga ya jika eloko te wana kanda za eloko te ma azana Allemagne so kanda za eloko te so comme na aéroport na Allemagne na telemi kwa yakini apumwele kwa ndeke abimi na aéroport andili nga mosune na keko zoaye so ba linga zonga aye na aéroport andili apumwele kwa ndeke na ba valise nyonso yaka nango nyonso asala nango mystique nga na sabi na bala président Allemagne mida otango oloba mobala zo escroquer yo awasala ba video na gare au monde ke bino miss etala ka kota mabe so koti na page ya TikTok na au monde na bien na ke aéroport na no zo mobile na nga ndebe na no ticket ba abonné na nga nyonso TikTok ba fanatique na nga nyonso balanda nga ba monaka mais tellement bona mutema mabe bino bonga ka kota mabe po boyo oloba to sa neti boye nga na mobile na nga to balana parce que to mbala nga ko balanga akutanga kana mbongo ye peace na oil ba mbongo kana boka batu mabanga nga na libala nga na chaka oil na be peace na makala pa ko kutanga kana chaîne pe ko te futa nga na mbongo te kana boka batu mabanga po mta pesi eloko mais en ebele ba balana na mibala bakuta ba mpe na capacité 1000 2000 a chepanger c'est-à-dire c'est ça ya che 40 pour ba pas che 60 mais nga na chaka be peace na ba oil ba ba tambola nga ba série nga na préparer libala ba yebi ndeti ba kamana ba Pamela Matondo Pamela Bopango Maria Mebonza ya na nga malako na kata lumbashi ba yebi esprit moi na monele ba yebi kamana nyota pa yebi c'est-à-dire na contribuer ka be peace surtout boya o sa ba sentiment bo ko loba ya ndeto bala bo eza comédien eza la chroniqueuse na fanda na nga bandoko na garda bandi na nga ba bomona ka bomoni ba boyebi ba bonne nyonso page na nga TikTok ba fanatique na nga tout o ba bandoli nga ba sabona pa na nga na TikTok batala nga balinga nga parce que nde na ndo sepelisa bango nene botai na ya rando akindo kite nene botai tonga no sa rando na sala rando ya likelemba ya batute alors soki na bali na nga lo mobile na nga tika be mission na tika na fa na nga ezate ke fo ba no tumbola ka nga ba provoka ka nga pona zonga te dans un rando te mais sauf que nena tie mora ya sané de trop engelo baboyi omonika mobali na nga wana mutapeki sakanga kaka mobali na nga akati mbwa singa parce que monike mbwa fandi bino nde butumbola nga butu lokola moyi nako kene pa muta ya manga émission te nako sala pe émission te nga na TikTok na nga boyi et puis mikolo tana bino vraiment lisu likola mususu lisu likola o wana parce que leki au moins mutu mo boye na vie normale boye akoka baninga te emsu muninga so ache boye bando lelo po nene mobala pekisa ya loba aye ache munoko ya solo likolo abando loba abando critiquer nene po bike nene yo loba te po nene ba pekisa ye donc moi mobala nene pekisa nene et comme on pas poser de faiblesse bino ce que poser de faiblesse tikita cha merci non pour le mobile nanga ndo autorisé nga talaka réponse pona ndo répondre bino ba botumbola nga na batama finga na ndo chaona ba prière na binzambe songa mobile nanga bunene nzambe tuta motema na ye so ba ekolobela nga na répondre nzambe pala la te mida a répondre atindinga vraiment singa parta lelo nga na otumbola mutu te parce que nga tumbola mutu te mais so tumbolinga na oya obwaka linga jeto son na créer le son olobi na munoko nga pe na tie téléphone pour on la iPhone atie beauté image na miniature atie coquette na miniature même ça ngote mi da tie pe yo atie pe mobali na yo oh problème ni oh coquette boy libala beauté image azo tromper batune eza libala nene beauté et si la tongo ya boko zela boko sumba bikeko boko zela boko sumba bikeko dans on a tia po mona mandia son place fandeli na ka boina no bande mida au moment donné, il faut loba parce que l'équipe 2025 Nathalie batu trop vu que écoute nga na ok opération nga parce que ne bon nga boyeza ba te bele bobenga nga nena botai o mona na lisute o kala lisute so na loba parce que nzamba lingi so na koti 2026 parce que nzamba za na uta na mama opération bato bayebi o lelo na koti pezo likolo ba kunanga na kenda mbongo mobali na ngeke perte mama na nga pe a perdre nga mais tellement biso to batwa maboko polele maboko pembe likambo na mutu te jalousie na mutu te nzambe
pesanga souffle de ville na ona za lelo mais nafanda nga na libala na nga wana na garda mam na nga na sala mam na nga na famille na nga na mam na nga na tumbola mutu te na video na tumbola mutu te so na check video na check sonde batutuka bachake sili mais ça n'est de trop faut pas comprendre nga hein na tricha ko lobi pa mobena na ya aussi lika ça n'est de trop ne na yibaki yango na yena ngo o sinon nga bo mona maka eleki vraiment on ira nga to na sisa mariage mobena nga brunel ba ka te kanga munoko nazo afongola ya kadena na kangelo munoko na bwaka no seya te alors ba ka ke tika be mission c'est-à-dire parce que be mission za na mafinga et ko za la respecter na mo pe na ko tala vu que yebika ba Congo dikono on atali na changer pe de mon statut et moi akofi nga lisu mobile nga lelo na esimo bandeko encore na esu ko sabole nde pona roi David ndelikam basera ya rapoto sika boka ngunda mobile de base neza roi David poto ya kuti roi David na poto mobile ne papa mwani donc moi na mi dazana ye moi na roi David siko boye bisanga mutu lokola ye afanda na plateau pona ko finga mibala batu pona ko finga ba couple ya batu mais muta boti sa roi David na fingi roi David parce que mobile ibala mikuse pe ba mibali oui parce que nga finga mibali te atolo baka pembe au mona mutu mo fa na plateau roi mida ma foyer pona ko finga ba couple batu pona ko finga mibala batu botala mutaboti sa roi David bato bebi roi David te ozana boka no makrine muke na kalala mbwe kalala kukuma boye belogoti mbwe kala mwana nzambe kalala mbwe non roi David côté avocat lona nde place na lingela ko po binisa biso ba série wana donc papa ya mwana ya mida so boye bisanga ifi ya boye afanda kwa kritika mibali ya batu topé ba couple ya batu mais bota muta boti sai so lelo kama yo kango soni kwa koma mida mama mafinga mida mama randwa kindoki yango koma oke ngo soni so batuni awanga naka so lingi of finga makitoko afinga mobendo kitoko toucher roi David bon mwana na toucher roi David boy mwana finga mobendo nga lobi na nga of finga biso bongo lelo telelo ko finga makasi po wana eza place et touchera motema na ye aloko finga be matata ya mida na mama ya mida so rappeler ka ndenge abota na roi David bande lobi na lalaki ndoko na nga Clarisse na France obenga nga Clarisse Kindolo obenga nga o problème ni nango donc mida tie coquette na miniature a tie beauté ya muta sa mariage na poule mana ate muta sala mariage na poule mana zate et puis ngaye boka no na choquer bino place ngata no sambela panza be papia nga dibale na nzambe kopianga mobali ya mbongo ebelete o azelongi mabe pona koma na problème ako présentaka ye na problème ako tambola na ye ngana esaka nzambe ngana ne botaye pesa nga mobala boga nda pesa nga Brunel na $200 ne na €100 oboka kutu na kesa musika €50 na $40 maza boga aza bogos ne na kata ballon pona kata mama na ballon ya jeté potala mbai na soni bofinga ngana na soni so ba mekisa mutu mobile to ba pesa mutu mobile na mekisa no Brunel boka gu koto bandeko bo excuse ngai bana bandeko ba koli bo limbisa parce que leki vous comprenez ngama na efsa nzambe bongo parce que lelo to sa bolinga ki noete sera noete lo to sa ki lelo et comme elle a présenté mobile au tali display bo yombo ngaso magesa €1 na €50 display na nga canon challenge au présenter bon monde bato ko ba abonné na tito bon man ya mobile na zalala na chaque air tout parce que display so da ke lo mabe e ko no kunde na se kunda lipe so kanda za na €100 adika kanda na €100 abalanga mama na nga liambongo na sala 5 fêtes eza ya otemete bazo nga fartir fêti bakakoli fartir dépense ba je m'appelle sa biloko fêti na ko sa teza na bashana batutu ngama na lobo na ko se le logo te parce que eza kanda za ne logo te na sala 5 cérémonies yena bambongo ne biloko na mbongo ko bala ngana bambongo na yenyo surtout ngaka na bambongo na be peace na ba kui na makala ba contribution na contribuer yango wana mais liko na ngoboga ata na molili na zipakete na filmake makoto ke na ona boye parce qu'à un moment donné bino boka sa alliance nde eza ko kundi mutu na sama bele mutu ana moyo lo batete
na garda bandi nanga na sama nanga na kipalanga via mututé oza $1000 na saki ya yo OK na rapport 18 fois par jour ya yo nga na fandi kana mobile nanga ejika eloko te wana kanda za eloko te ma azana Allemagne so kanda za eloko te so comme na rapport en Allemagne na telemi kwa yakini apumwele kwa ndeke abimi le rapport anjili nga mosune na keko zoaye so ba linga zonga aye le rapport anjili apumwele kwa ndeke na ba valise nyonso yaka nango nyonso asala ngo mystique nga na sabino na bala président man mida otango oloba mobala zo escroquer yo asala ba vidéo na ga o moni ke bino miss tala ka kota mabe so koti na page ya TikTok na o mona ndena ke ne rapport na ke no zo mobile na nga ndebe na no tike ba abonné na nga nyonso TikTok ba fanatique na nga nyonso balanda nga ba mona ka mais tellement bona mutema mabe bino bonga ka kota mabe po boyo oloba to sa neti boy nga na mobile na nga to balanga parce que to mbala nga ko balanga akutanga kana mbongo ye peace na oil ba mbongo kana boka batu mabanga nga na libala nga na chaka oil na be peace na makala pa ko kutanga kana chaîne pe ko te futa nga na mbongo te kana boka batu mabanga po mtapesi eloko mais ça le belé ba balana na mibala bakuta ba mpe na capacité 1000 2000 a chepanger c'est-à-dire si ça ya check 40 pour pas 60 mais nga na chaka be peace na ba oil ba ba tambola nga ba série nga na préparer libala ba yebi ndeti ba kamana ba Pamela Matondo Pamela Bopango Maria Mebonza ya na ngama la kona kata mbashi ba yebi esprit mon mondele ba yebi kamana nyota pa yebi c'est-à-dire na contribuer ka be peace surtout boya wo sa ba sentiment bo ko loba ya ndeto bala bo eza comédien eza la chroniqueuse compte na sina yeba na ngabino ebi pe bino so boza banani ngamo na ebi na okete no se bo si ba comédien belena ba chroniqueuse misu ba bala mibali no bana ba bala ko to liboso na ngati lelo baza na yo tanga te po ba ya ba ka sonne na choquer bango 7 à 8 ans na kin never 10 ans na kin na kete bongo ngam no cho bala kaka calamité 3 saisons ko kelanga na 2026 ndebo ba ochanga ya na okena nga potote ngana aka na Kishasa na ngamba na aka ndenga za kana chaque année so zi congé na ye aye ngana eto zawa nano boti te ya osa concurrence obota nana ni o mo pesi bana ya Nzambe et puis likolo na ngwa lokwa nona kepe poto ngote nga awa ayiko pale naza vema naza mobalo anga moko achenga pression mwana te achenga pression mwana te achanga bakele pona mwana te okomona na mwa ba commenter ba faux compte zo mona ka bandoki omonti te no bota te po Nzambo apesa ka bana no apesi ngate yo soki Nzambo apesi yo zua ngalo kwa Nzambe na apesi te naza likono mpe mobile nga ongia dodo malaise zate likono mpe naze combattre po na bota déjà mobile nga pa bota to ana bana ya biso mi bale pe to ko bota mais na tao biso to lingi te ngalo ke poto te ngalo ke na poto te na okete nazawa na okete na ozelabino au moins le lone na lobi bo tala be biso ko foma malobi na boba lâche so moni ke nene botai para na lobi na o yaka chaka meka tanga kombo na ngana ya so eko creche wa lâche na ba obo mona ka bo moni ba obo yebi ba bone nyonso page na TikTok ba fanatique na nga tout o ba banoli nga ba sabona pa na TikTok batala nga balinga nga parce que nde na ndo sepelisa bango nene botai na ya rando akindo kite nene botai tonga no sa rando na sala rando yali kelemba ya batute alors soki na bali na nga lo mobile na nga na tika be mission na tika na fa na nga ezate ke foba no tumbola kanga bo provoka kanga pona zonga te dans zonga rando te mais sauf que nena che mo ya sané de trop elngelo baboyi omonika mobali na nga wana mutapeki sakanga kaka mobali na nga akati mbwa singa parce que monike mbwa fandi bino ne butumbola nga butu lokola moyi nako kene pa muta ya mbanga ne mission te nako sala pe mission te ngaka na TikTok na nga boyi et puis mikolo tana bino vraiment lisu likola mususu lisu likola o wana parce que leki o mona mutu mo boye na vie normale boye akoka baninga te emsu muninga so ache boya bando lelo po nene mobala pekisa ya loba aye ya che munoko ya solo likolo bando loba
abando critiquer nene pour que nene yo lo bate pour nene ba pekisa yi. Donc moi mobala nene pekisa nene et comme on pas position de faiblesse bino. Ce position de faiblesse. Tikita cha. Merci non pour le mobile nanga hein. Ndo autorisé nga. Tala réponse. Pona ndo répondre bino ba botumbola nga na bata mafinga. Nando cha ona ba prière na binzambe songa mobile nanga bunene. Nzambe tuta motema na ye. So ba ekolobela nga na répondre nzambe pa la la te mida a répond a tindinga vraiment singa parta lelo. Nga na otumbola mutu te. Parce que nga atumbola mutu te. Mais so tumbolinga na oya. Oboka linga jeto son na créer le son. Olobi na munoko ngape na tie téléphone pour on la iPhone. Comment ça mambu mo bonje bo bunga, onje bo bungela nene botai, onje nene botai ser moko église ba ko bale na église, ok ba balanga la kata poto. Nzamba tindi ba lokotinga. Ya, na via na lokwa mutu. Non vivre vina ngande na za. Na beta pe gazon na mutu te. Na za non vivre na nga. Mukolo nazwi na le nazwi te na fandi na fanda chez moi non ça mamna nga au monde ke na rapporto 20 fois mama poto ekene wana $5,000 ba bijou ya yo le kanga na mobala mongo ngana le kyo na mobala display ngana saki na mo $100 mais na présenter mobile na miso ba to tambola yo na mbongo poster mobile au moins la jalousie msuso pas na koto batu musu mutu anta pas na lobe ngala ko envier mobile nelo ni azana ngote nelo côté kaka na bogar wana azana ngo yo zo regretter siko ke yo bimisa fobo et le moko ya pata mo bimisa lo nga otali siko nena kam damisi bogar o Brunel et comme soyo ya ngwana jalousie ya ka mbongo te poti muninga mo so la lo ngo no finga ka libala mutu na contexte nini ono finga mo bala mutu na problème nini mida na suki awa mida na zavema pene na sala video boy so yo fini pona biko oya line kata na pe moyibi na mususu na to yiba mbonga bata mams akoya mwasa simize akoya ba misusu wana bata 2025 boya na zavema nene bote de retour mais ya be mission te oye na page na TikTok no zongisa so na moni ke reta na sali live na bloquer batu to bopekisanga na siso sala guerre après na débloquer batu parce que boleki ici et pourquoi no bunga bongote on nene botaiti o bosa ngonde tineni aboka tsaka babwaka no seya munoko nanga na lobaka na nango o saleli nga son on sait le son oye na téléphone na munoko na iPhone na share image kitoko son kitoko mamdu kitoko ngape na tiebwe na zongi ici o saleli nga mission na fongola na sa live mo place na za mida naza pa na ngate taka na bima ka pana eko lukaso mutu balakisanga ne bachaka miniati ponde no tiro David Bwena yo balaki singa et puis na moi place na yela ki ne place na profiter na salelo droit de réponse ça na boya ta ko kenda pona mo anda ko reta molile ekota o pa na ngate taka na eko lukelo na mutu ebi miniature na crépie pona za na ngo sute pona tika kopo wana o sekate ya na yeli yo na na samno kenele botaye na za sikoyo oye na 12h juste na 12h 2 minutes to beta na na maloba parce que ça fait de trop ba jana net bon ngobo sesa bo sesa nga nene bon ngobo sanga ba jogo kwa boyebi ngate to lo wana fanda kimia alliance fantinga kimia bo ndo profiter ba sans esprit mo be ba toro mo be ba koka ba master te ayo profiter check kita no ganga c'est cette fois-ci naza vraiment ba fongole de ambwa ba fongole mbwa lobi na butu chaîne mais sauf que no tumbo la mutu te liso ezaka likolo o cheson na cheson o chrétien na live ngapena na chrétien live o sale mission ngana na bibie muta ko yamba ngana mission te ponga na zongeli be mission te ngaka na TikTok na ngawa babone na ngebele na o ya live pe basi moka place na za ona yaki jino depuis tongo ku mnene na salia balasanga ne bachaka live nde basala nyoso lelo na sina zui o yeninga mission to chel so live wana batu wa matana panier ba fika ngape na batu wa matana panier ba finga to sango no bongo parce que eleki a mama donné ba ka sabatu ba banga bino bon mo sama monenga na zaka sera noirite ok mama
Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous n'avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisé qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante fanatique ya Bellard Production, fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer artiste ou sepeli ici bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bobenga numéro o eza na se awa te po so bobengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli